Papa Ibutu, l'homme de n'importe quoi, et le Wabata Poto. Donc, na linga bino mingi pe loko la bino bolinga nga mingi. Mbote na bino nyonso, oba linga nga na oba linga nga te. Na pesi bino mbote. C'est pas que nous bata théâtre, nous ba PDT. Papa sala ngo déjà za musala ba mesala sala ngo bazala ba sala ngo. Dans les sous na bango WhatsApp na vers ba kibina ti li fait le fungo mais là ba quotidien. Vraiment tala mo se gaza mutoyo ayebani mingi. Moni ayebani mingi. Mais il qu'il fallait papa ça na maîtrise. Ba bongi ça va quel can internet. On a presque même manque ba famille on rato okendara na internet. Dikamba presque on appelle ça conseil à l'obsanga te. Oh, c'est conseil à l'obsanga te. Ya bo benga presque kara. Oh. Pourquoi on appelle ça conseil que non en tout cas émission à ça là dit que non na préféré Bokilo. On va la presque azonga pour la famille na ba parents na ye. Asenga bango pardon ba vanda ba so là ba se concerter. Après si manango aluka moi ce n'est plus que so ba balana ba bani so ça ba saibo. Dans le bimabe. Abo sala ngote mais siko papa Ibutu yo olingi ko attaquer ba ningo olingi ko za polele na ba ninga makasi. Na ebite yo za na problème ni na ba comédien. Ya mi bali na ya basi ya. Ezaka problème te, problème ezaka nini. Vérité ne pas balinga parce que Congo la linga vérité te. Congo la linga ko sarabino wana bete bino maboko. Mais so bige likambo boye te za boye te biso to ba comédien likambo za boye te za boye. Ibuta lobi mabe. Puis boye Jean-Pierre owele ni on a da Costa. Naza likambo na ete. Vous comprenez? Na expliquer batou. Boza na tournage. Bo tourner. Ya kuti biso na tournage. Voilà nanga bien. Pas ne ba jouer nga oh. Fio oyo jouer oyo. Azo jouer bien ba jeune aye on dirait Davina. Aloba nga ngwana ngambu na mema pe ngwana. Ya la kuna mbamoko motepe. Ka pamba kaka boy potangi ko Davina. Ezala ka bongo elo msute. Prom ka ngwana. Namuna suduka. C'est likambo zaki. Oh mo mlo. Nathalie mandefu nabia tala. Tout les parce aujourd'hui ils c'est qu'il a nini. Azaka di kolo wana ba français. Ba français pas accent santé. Nous ça ina mutuka pas quitter na ebisio mais ayi ate na mutuka la tournage. Avant il y a na mutuka mso so ina ba téléphone. Faut lukata moi deux personnes ba ma batala. Faut botala les gars. Star quand on quitte on a quitté wana filmani. Pas fongwe les coffres. Pas malandangu na ba sana ngo malandangu na bango. Ubana bana si mafungwe mo misi valise. Aye. Na comme les tableaux. Le on a besoin na umela ta. C'est comme ça nga aller c'est aventure. Bonjour, on a abonné sur CPP TV officiel, il y a maman Charlène la plus posée, balobi motema ya kundi bilele non niveau abonné à CPP ba manquer biso ba appelle les autres côtés ba message balobi eza nini mbozoti kabiso ba milengi boye fin de l'année l'équipe to salelo te en tout cas to s'excuser non to bandi non ko s'excuser faute ya marambe belé oye komela kibiso moyen kutu ya ko partager vraiment na bino ezate mais boye binde to solo la ina bino na ba message na ba téléphone donc merci beaucoup na bino nyoso bozaki na bokomela kibiso pendant temps to zalaki nango ya moi turbulence muke to zalaki wana ensemble na bino na ba message na ba appel vraiment to comprenez que CPP TV vraiment et bandai comme manquer bino alors désormais tozongeli makambunyo sona maboko tozwisi ko charge ya makambunyo so ngona lelo to bito bandango kamba moko na moto parce que plateau na biso tozala nazala kanga moko tozala toujours na invité moko alors lelo tozana papa Ibutu na bino bosepela kané pe makasi to monaki to lonsaki concours na bango awa ya
Ligue des Champions business à makusa niveau bo soutenir qui est non na éviter bolinga ke bon makasi po ani na alors tozana elelo et derrière la caméra je suis avec Trésor Ndinga. Merci beaucoup pour na nyonso. Papa Ibutu, bonjour. Ouais, bonjour. L'homme de 2021. En tout cas, 2021, il y a bandela qui m'a tata na ba base na mambutu et mes mamies nango d'abord nano moi le papa na ba fan na biso. Ouais, mbote na bino nyonso ba fanatique nyonso ba lingara. Papa Ibutu, l'homme de n'importe quoi et le roi poto. Donc na lingara bino mingi pe loko la bino bolinganga mingi. Mbote na bino nyonso ba linganga na opa linganga te. Na pesi bino mbote. Vraiment. Ok, Papa Ibutu, les lots bandana non mbala no makambo ezoleka parce que loko lingareza moi moto la té. Papa Ibutu likamba ba PD. Yo pe na ebité. Yo pe to quand tu mo banzela wana bien nini parce que bino lelo mi bala théâtre nyoso ba komaka ba PD. To yeba souté, ya normal azan ndenge nini. Mi bala tête ba komaka PD. Ba komaka PD, ils appellent tant mususu. So mi bala théâtre ba sala ka théâtre. On comprend. Et bien, nous sommes ensemble la rapé avec frère en Christ, mais ça n'est pas pédé. Et bien, nous sommes avec Soudan, mais la peine bouée, nous faire des essais, mais à pédé. C'est pas que nous avons théâtre, nous avons pédé. Papa ça là, on déjà ça musala bomba mais ça on sala on bazana bomba sala ngo. Et dans les sous nous avons WhatsApp na vers qui vient ti lui fait le fond mais là on va quotidien. Vraiment. Monsieur ça la ngote boto ta ba wala musika ba. Mino ba ça la ngote mais siko Papa Ibutu yo olingi ko attaquer ba ningo olingi ko za polele na ba ninga makasi. Na ebite yo za na problème ni na ba comédien. Et ils ont problème té. Surtout na ya mibali na ya basi ya. Ils ont problème té. Problème c'est la ranine. Vérité ne pas balinga parce que Congo la linga vérité té. Congo la linga ko sarabino wana bete bino maboko. Mais si vous avez des cambo boye, des aboyés, surtout la comédie, les cambo, des aboyés, des aboyés, vous avez le bien. Vérité, c'est la vérité. Et puis, vérité, c'est bon bien, on n'est pas sûr que la vérité, c'est ni. Et bien, on est caca. Na taka bangote, na taka ne mabe o bango salaka. Mais c'est quoi par rapport à bango de bamone la babi Ibutu maloba mabe Ibutu quand tu es avec tes amis yo kaka nous à la kaka problématique. Est-ce que ba camarade on so bande ko nyoso tavana bango na o na mabi no Ibutu finanga bazar et va ça bazali yo problématique les qui makasi so bien Ibutu oh Ibutu la vérité albela la vérité maloma be ndeni eh yeba mbeli donc la vérité n'est comme ma belle la vérité vous savez on a la vérité mon sous la passion le bango boy ba moté beli oh mais na boya ko le bango vérité nyoso ba baraté mais quand même na o amuke on ngasa on a le bilo baka yana hebsa na muke na ngala yana hebsa ma vérité parce que tout ça mon salam moko on doit penser à mon valeur mais so et c'est pas quand la comédien bazali ba du mususu moi ça va na bino po nini na makam o bombo sala ya ngana likamba vite tout ça ko soutenir yo akabeli yo mbongo mobo to apesi yo asombele loko mbongo boye yo le gita moso ba télévision comme non fanta so atenga moto tonda travailler bien zo loko ata mbongo mbongo pena ko kina mbongo aka akia payer moi aka tant ya payer ka wana sikoyo bino boza ba caractère fanta ibani 20h a télémi bo tourner mon atem na mutu kana fola tane bino papa yaka to sala musala nanu osopona mais Ibutu yo pe jour ozo pe mutu kana ça le père bongo té peut-être na mutu na zuité non kozo bango mituka et ça ma bête ça chance ça bango pour mes amis ni ko respecter baninga nous ça na mutuka pas quitter na ebisio mais aïe atem na mutuka la tournage avant il y a un mutuka nous sommes na batel faut nous quatre moi deux personnes ba ma batala faut bota la gars star quand on quitte peu mon akiti wana filmani pas fongo les coffres pas malandango no ba sana ngo malandango no bango bana bana si mafungo ni misi valise aye na comme les tableaux le ngam no na umela ta c'est comme ça ngala c'est comme aventure fancy
Muto ya mawa ba pesi otam su dakabeli po ndi fa papa ndo seka musala agelo mawa. Mais ce ko nyoko ba ninga na bo sala ba ka musala. Ba musama. Ko mo so paso ngalo ba so lo bi bongo ibuta lo bi mabe. Ah. To tala ka biloko ndengona. Et on a vraiment la place on a moins raison. Muto so ya boya et tournage boy. Donc yoko dum kolo terembo ya vandi. Avant na ye occupé na été le respect za ta bombe na ye non. Ah yebo mo teremika ka olobani. So le bodiste o ibuta sala o alobaki o asona na tournage o alobaki boy. Tondi mama ka ndengona ka tondi mama ka ma to vala ba to vala ba ulima ba zena banani. Tumona so mwana te mukolo to na ye boy o banda musali bo sona ngai. Teremo pese place avanda. Ataza mukolo na olokaka yo banda musala liboso na ye. Non. Nakimu oza mukolo ngai. Aye ngafuna telema même kuti mo tierte. Ça mo do tangisa biso na banda ku na ba école. Tant mukolo ye yo mo mke faut telema mukolo remplacer na kitu. Mais o biso to na théâtre to ba master kaka respect ça sauter. Amono pina boya vimba na e. So le bo mo occupé vraiment. Na téléphone. Na téléphone na ye pe no télémi. Bo briefer boye mutafandinera na téléphone. Mais bazo briefer bino histoire ni ezali ya za kuna téléphone. Bozo tourner ku na scène ya solam kemka soli boye. Bonga mato za la ko à téléphone. Action. Concentration exacte. Concentration exacte. Mambele kabino ka boye. Ya ngo bozo ba sécurité na poto po nini. Vraiment. Bazo lingelo ba sala te. Azo la mutu babe ngai ya jika mo abengi ngai. Ah wala ya jomo ka bikira bengi. Ya ko bata poto. Bata poto. Ba bomisa batu. Bata poto ba bomisa bino. Ba bomisa bino makasi. Ba théâtre te bata poto be sikoyo ba bomisa te. Ba ko ba big service. Ça va t'apporter même. Oui, va big Sabino par rapport à moi code, moi colis. Si vous petit moi été être sikaboya bien pembe maramutu. Nous t'apporter nous soit bengi yo te po linga yo. A bengi yo. C'est pas lika. C'est pas la façon hier ko jouer na yo. Abia na ko tenir pe moi yo. Maman, ngala fa na Paris, c'est Paris. 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 Te Paris andesko na batamite mamalamu ebele. Te Paris ka te poto mobimba. Belgique ba Allemagne ba Hollande ba. Donc poto mobimba kaka. Paris ka te ke ba Paris pe ba baluku ka pe ka bango kaka. Talga 0033. Mam. Allô, petit en tout cas ça va na CV non jouer en tout cas c'est bon. Muta bata bengo n'est pas bien. Ah merci. Yo comme on a nyo, on a tonton Patrick, on a tonton Serge. OK, ça va. Donc on a 17h boy. Alors tonton Serge, tonton et tonton combien ngate pour aninyo? Alors comment pas trop on a ligne mobile, ya poto. Ouf. Mobile pas ça mobile. Soit kangi motema lelo, kangi motema lobi. Ba biso ko ça ni. Ah c'est da ko isami. Mutozo sa théâtre n'esprit déjà qui n'a pas ça théâtre ngina na ka ça musa na ka po batapoto ba nganga mo ba code ko te bele bele ça buta lobi ibuta lobaka bambe bo rouge bazo na théâtre aye fala sa musala mazo sa musala te azo ateka mbe bone rouge abendi ba nini ati poudre po nini basa nini balinganga oui mais musala ngo liboso nanu pesa ngo fallait bambe bo rouge oui banani bambe bo rouge ba bena Bébé rouge. Balingi nini? Nzambe. Bata liboso basi. Oui, kolingana wana za mna bango. E boy na mbo bolingo ki parla ngopete. Wana ki parla ngopete mais souci ngana nini? Batu ba sala nde musala ba respecter boulot la biso to sala. Oto kuta ba batakala. Bano sala musala ngo pe biso to yeko zo relève. Bango pa zoya, il faut que même ligne biso na bango. Vraiment. Respect zate. Mais ça respect ba ali. Oui, on a tout mon avis dernière fois. J'ai envie Mwanda. J'ai envie Mwanda de tout temps mon comme j'ai envie Mwanda. Moto abani. Si moto mo bien ce. J'ai envie Mwanda. Bon ba d'Acosta pour yo takake mo kolo makasi. J'ai envie Mwanda, j'ai envie Mwanda. Asa na respect on est mususu. Osu ba Chicago. On a eu tant à rabattre na bien. Aussi baba donc ba acteur belé baza bato baza na respect on dit ah champion baza na respect. So bato ndengona ba Kevin. Moi tamuke aye kabida baza na respect. Les jeunes producteurs. Les jeunes producteurs. Baza na respect. Vous comprenez? Mais
bato yo kaka oyo omoni kaka so benimbe bone ko bien siko na bibo ya Jean-Pierre owela ni na da Costa batayo ka micro bo niveau c'est déchaînant on dirait ozali na likamne mo bombela ke bombe mo bo biso na kutani nango ebima mbala moko Costa ngazali kamna ete on se comprend na expliquer bato bosa na tournage bo tourner il y a kuti biso na tournage voilà nanga bien pas ne ba jouer nga oh fio oyo jouer oyo azo jouer bien ba jeune na ye on dirait Davina aloba nanga ngwana ngambu na mema pe ngwana ba jeune na ye et jouer na ye on dirait Davina on a fini petit moi c'est là ba jouer pas Edoka Ngbo il a pris son ça pas Nico Chege ok afia ngo jouer bien et bête na bien on dirait Davina ko na façon il a joué na yewan il y a la kuna ba moko motepe ka pamba ka boy potengi ko Davina ça la bongo lo msute prom ka yango wana na mona suduka c'est les kambezaki no mo Nathalie mandefu nabia tala John Nathalie mandefu nabita laisse tomber dit nabia ablo pambana zomo en tout cas est-ce que badwa mona o ibita lobaka mais so ndete lo kwa nengwa na penza bon na bien ce qu'on comparer que na mutu mususu wana ninga réagir na bête le roi passe na ezalika po comparer que na David. Ce qu'on faut expliquer biso pourquoi tant on a le bagi na faire jouer le quoi David. Mais il fallait retourner sur place. Oh mais retourner parce que ozoki ozo sikila nini. Ah ça di kolo wana badi ba français. Ba français pas accent santé. Français d'accord il y a d'accord c'est un accent. Accent santé ngabita solo balo. Accès vous avez virgule les autres tout oui na yo mo calcul mais tant on soit non calculer la langage quand après le balanga que fille je suis bien et je n'ai pas de Davina ngabuka yango wana na bide sur na tuna ina ngana yeba pourquoi silika pour nani yango na tant okutana na micro le lobiza na profiter au bandi mamo bataki mabe badwa mona ai ozo confirmer na mambo bomba o bango ba créer ki wana makamoni ba créer ye mambo ba créer o batela ki o micro o ya mambo ya nani ya ye kana Davina ngope kaka c'est bon ba bundela ki na grâce nga ba poser question nga etali nga ite nga fa ba pona nga fa ba bomana mona tayo moko boto lo banini tango yo na ibo so la bo sa ba blo la bino soki nini wa soki nini bo siko bozo betanga li so pona nga ba bomana. Et soit qui fais soyez. Fais soyez. Ok, voilà, merci beaucoup. Balandinho, ça c'est Pepe TV officiel. Vous comprendre que nous avons papa Ibuto. Et moi, avec comme hôtel, bambanda, ce qui dit, banda par rapport, il est comme banda. Eh bien, puis nous balé aussi, vous voyez là, soyez moi, si soyez long. Na wela moi si na été. Il y a beaucoup de gens moi barando. Na wela moi si na été. Parce que mambo bino beaucoup fait la race. Soyez ça bas à pototer, soyez ça bas théâtre, bino na bino botu tena. Mais qu'est-ce qui se passe entre bino ba comédiens? Ezali bon nakolo bandeni omoni soko le mutu elongi na ye te obomi mutu yo ndoki obomi mutu elongi ya mutu wana obosana ngo te comprendre ya ibutesina bara déjà okomansi komana lesi yo mosiko ibutaki pa te soko ozela mwana est-ce que ibuta azoloba nini alinga loba nini ngai te ça va ndeni aloba nini comment yo kamela yo to ngati ko muto yo bomaki na kipe ku te ya o mwelo ke salama on Davina nini ozela ngalo kamonga utela kaba étape moko kana stade kaba étape ngo tu des années donc yo pena Davina pe bozana relation te Davina te bon mutu ango kaka journaliste luka moyo osaba recherche mutu wana fi wana yo zaki na ye pa leka nzela wana yango ne tutana que c'est ça bongo mais le bonne est clair et simple mutu aboma déjà mutu elongi moi donc c'est là
Monter na bomba au sani. Ateli lenga bato te bazo sa revanche. Monter me komaki moto moto. Nzo ngana za suku na te calculité. Laisse tomber. Aïe. Vous comprenez? Vraiment. Sens wana. Ngana linga mo théâtre te. Ngana za bono linga mo sa théâtre que moi si pena boye na ina théâtre na moni fille moko bona lingi. Ah, vous assure. Oui. Yo te mutu makambo bimaka kala awa ke no yo au fiança kuto soki chéri confirmé parce que rosa na top vision. Tanga komboti. Oza journaliste obo matin au caméra ngoy. Tanga. Mais bato bayeba ke yo vous en relation na coquette. Voilà. Nous est-ce qu'on place quoi? Oui, le buke tikalo linga fia théâtre te. Oui. Mais vous en relation na coquette. C'est quoi na ABC yo boye. Na ngalo beto masolo su ya mona ngote se lega na okala. Wa leki na ngato tika bande ko leki yana leki. Na linga na théâtre te. Na zoye pa na bango. Qui? Zoye pa na bango. Na PC forme na salia zala o azalelo o azalelo yo lelo ya lelo. Ibuto ko ba trop yem ta sala ya PC forme na sali muntu nenza masala ka muntu. Te ko jouer boy te so jouer boy ça ma besoin boy. Te ko jouer boy te so jouer boy monte place ko matali kolo. Ah ya linga ngate boum ta bibi na banda. La répétition. Azolela. Beta no mo histoire ndam masola kala ngabeta on souté ça non bon en tout cas eza na ona ndenga mabete hein boba na yo silika pamba ça ba non eza likambu tozo lobela par rapport ya o ezo leka na o ezo tambola no ba histoire échange la bimi ba beti porte bimi bomi banda boyenini mtafimbani junior mbalo sauté olinga ngate ko na boyena ba répétition kangila ka ngai olinga ngate bolinga ngwa ndengeni c'était un jour maman l'accès au lelo un jour comprendre tout une répétition mon sous moi ne maquille les place de Yavan yo malibanda mais yo le bakala ngap libanda on a souka na formation na ebisi yo on a mis libanda mais on bengana kanga bi na bengana yo parce que on comprendre que non il loko yo ko sala on comprendre ngo maîtriser ngo on comprendre. OK. Voilà pas la maman so ibutu ayo so mona ça que ça théâtre. Ah comme c'est ndumba. Hein? Voyou on a ça maman ina tiro to so na comment tiro bon peut-être on sous. Ale tango yo ko boire comme na top vision le bi ndali boso bina benda peka yali. Ande bo na top vision. Ça veut dire parcours na ye. Il y a théâtre wa groupe nyoso ya sala. Eza place on na mimaka ye. Moi je quand moi je comprends il y a mon invité à question na ye. OK. Mais na betela bato parce que histoire change raté. Ah oui. Histoire change raté, tu la histoire. To zonga si maté pas to longola ngoti mais na un peu ko éclaircir bato ba comprendre. Ce que je vais pas bango toquer répétition. Faut le tirer au thème libanda. Parce que voyons mon a bêti siffler, na bien siffler. T'as degré. Tu tires sur la bête si on a un tal. Eh, ongo. Ça n'a pas porté la bête siffler. Tu ok hier écoute. Alors ma beau répétition, il y a qui répétition. Répéter si le beau, toquer va parcours soir à son indako. Vous comprenez? Maman a parcours aux une formation dans l'accès donc na émission na agreka na formation to bête moi la souffrir parce que c'est une bonne actrice aussi makolo longo aba tiba kitambo to ke ba répétition ba pour kuna na kati kitambo na kati kuna makolo to kinda ba mbinza na kati kuna wana to koka na non ba voyage na ba Congo na to kokula éthique na OK bien formé. Il y a bien soda. Dans un monde là non, mutu aleki na donc alekane ba place soki nini wana. Mais tango ya yibutu avaniti makamo. Do munyaza oaza lelo. Vraiment. OK, merci beaucoup. Il y a Jean-Pierre, ah il est qui la moi c'est, il y a Jean-Pierre. Mais j'espère que moi ba récompense wana pe ezala binom entre binom balé. Récompense par rapport à nini? Non, hein, kozong c'est moi sincère ya respect wana ezala kaka moi niveau banda ko la yo wana. Mais la roka wana. Abunga ki moké vertige succès dans moi comme la poto ko ba ki ba bengi ba ba bengi allez ça qui le ko bouger mon tout net mutala na poto et poto c'est parce que amoni ba mine de pelelier et puis ça qui est vertige. Pour voir le téléphone sonner boy ya trouble poto bengi wanga kara
On a choix. Mais c'est quand on va venir maîtriser on siko à perdre qui comprendre. Comme donc à stabiliser. On va venir via il est comment tout ça qu'on ya champion dans sa cara ya champion. Tu as gagné les. OK, voilà merci beaucoup. Voilà les qui n'ont pas na sa la tête. N'a pas jeté. Vraiment. OK. Tozo ko bakaka. D'abord on sonne boy. Oui, on sonne assez na ngai nande on nga mwasi. Na kwa souter avant même ku so do ça ba chante na mona ngoma bina ku souter. C'est que mon respect pene kota na mo. Respect pene niveau mo ouais. Parce que tout le monde a comme aux qui na relation moi après beaucoup bonne comme rancune mais na la rancune était parce que c'est la rancune est autant tant qu'à désordre ya ko tsogo bena mwasi bo ba ko tem sipela nzela ambriyo pas les kina ma coco je te salue coquette ça place aux ana peso bambote belé na pesi papa mbote na papa pesi mobano mbote na moi na biso fille na biso donc place boza to pesi mino bambote belé ya Jean-Pierre j'espère que quand na kati makambo entre bino kaka ba comédien to mona ki lisusu mote pela ki kota maman Moseka aseni bibo elanga mefumo moda wandanga asali nini maman Moseka asali nini maman Moseka Moseka mote pela ki mikolo ya Jean-Pierre so yebi tena betelo liso ya nanga mena yebi ko yebi wana ozosala semblant yo nzaba ko yeba kana yebi te yo sakola ngana yebi te Moseka mikolo eleki awa mais mote ezaki na couple na ye eno mbali na ye netikande ezalaka ozo bapela mwasi ozobengaka mutu abengi yo vraiment na bamisalo biso tosalaka na bapartenaire na biso pena est ce que bapartenaire na biso barozwaka makambo na biso bamemela biso vraiment na baécran na bainternet bon pour le moment nde toloba ya Moseka aza nanu Mpandi père malgré père a s'excuser qui na média pe ka place ya tsaki mambo na zongi pe ka na média a s'excuser qui mais to lo banon non même quand ezo le kapesu na ndeko na biso prise kaka no chipi na mobali na ye donc famille mobali ba ye lisusu na internet est-ce que faut makam na biso to le kana ngo kana ba internet franchement to bala nani to linga nani na zo ngo ta maman Moseka maman Moseka asa artiste ya munene vraiment asa mutoyo ayebani na mboko yo partout si c'est vrai ça ndenge ozoba ke mobali na ye akekisi ba média za kitokote parce que ko étaler vie à moi si na yo na internet si tu passes ma belle internet on habite sur uta wapi sur ngela uti na wapi donc pepe mo die penza moi si yo ogen ko bimisa ye na miso bato asali mabe donc papa place aux ali senga maman pardon fukama donc komeka sosuté na sengi yo ozongela acte wana soki boyo kan le na maman habite betinga bongo la libango yo na kufila ngopeka libera oui ngabongo idée nango et puis que comme non maman Moseka non ndenga zala parce que moi si nanga déjà soki moi si nanga ya ndako abimi libanda azima comme nanga ki internet talaboy libanda kufina yako bominga yi obominga yi parce que obimi singa siko na poisa atako tu sais zaki ya solo attends tu es la solo dans le coup pour le internet pour le bac non talaboy Moseka za mutoyo ayebani mingi moni ayebani mingi mais il fallait papa ça la maîtrise babongi ça va quelqu'un internet komoni maman pe bon akitara moto bana bazali obotati ouais bana bazali babongo la bana bazonga ensemble donc voilà mais ce qu'on a quand ya presque même manka kaka ba famille on rate OK ndara na internet dikamba presque on appelle ça conseil à ça ngate oh ya solo et c'est conseil à ça ngate ya bo benga presque cara oh pourquoi on appelle ça conseil que non en tout cas émission à ça là dit que non on préféré Bokilo on va la presque azonga pour la famille na ye ba parents na ye asenga bango pardon ba vanda ba solo ba se concerter après si manango aluka moi c'est presque so ba balana ba bani so ba ça ba saibo dans le bimabe
na loba mabe alobsa ngate ninte kapo na pesa loba bongo que non presque aleki nanga il faut akende mobali na azonga na famille na ye baso na ba parents na ba bongisa sima nango omi balé na famille presque na famille presque comme ça ba fandi ça rambo so ba la mwasi na ye abali mwasi na ba babine bango ba le so ba meli mabe presque mona nga ngona pona loba bongo est-ce que na ba ne que presque kende bo mali bala wana c'est ça ou be boye mobali na yo to mobali boka ba na bino parce que ce qui famille koto ba yo kanate et si mbate bino ta bosali bana bino et ça et puis na makamunyo saison leka jusque là famille a presque ata mutu moko ta réagi ça kaka nde ye moko ayaki après ko sala ba live na ye moko na chaîne na ye moko pe après ya komo kete na mama so conseiller sous tant on peut ça deuxième mbote a pia nga suite presque c'est parce que tes frères, tes sœurs t'aiment beaucoup. Mobala zoni na famille na ye, ba vandi, ba bongisi, ba silisi. Après sili, bon, mobala ye pas presque na sisi makamnyo so. Ça va, oui famille na yo. Maman to bongisi, papa to bongisi, parce que libale ça ani. Et ça. Mais bon déjà ba sala ma bana bon entre bango. Solo. Oui. Entre guillemets. Le ça section mona. Ngo ça entre guillemets. Non le ba. Au bac c'est sous entre guillemets. Entre guillemets. Il y a 2021. 2021, entre guillemets. Entre guillemets. Papa Ibutu 2021 yango ebandi ba prochaine noza nango ya sika o améliorer nini o bongisi nini améliorer na msala na yo entre yo na ba fan na yo bazana na ma position. Ba fan na ngai problème na pesa ba faute mususu. Tous les fanatiques wa linga Ibutu. Na pesa ba faute. Ko pesa ba ona ngate ba merci na bango te bazina faute non liboso na remaka ka iloko moko baka Ibutu en tout cas Ibutu yo penza Ibutu penza Ibutu so batu ba conseiller nga na bango nyonso tout wana la plupart bazaka te alors Ibutu nga na va na Allemagne nga comme la NTL est-ce que Ibutu ko changer te likambo boye Ibutu yo ko sabe pourquoi ça la boye ta ko jouer ka pourquoi ça la boye Ibutu ko tu ko batene nga luka bana mona bango te je te dis oh deux fois la bonne émission donc pour que ma fanto ba linganga be bien te d'abord changement te na vie na moni mutu so ali o linga mutu metango conseiller te o lingete o betela maboko non, je joue bien. Ali Cameroun, ça va bien, mais est-ce que je joue bien? C'est ça. Est-ce que ça va bien? Est-ce que mais conseiller wana il y a sur la lambe comme 40 conseillers. Donc tu as besoin de ça. Oui, c'est très nécessaire. Pas battu, il faut pas conseiller biso les artistes. Il faut pas conseiller biso pas ça ba idée mon pour toi évoluer. Pour évoluer par rapport à idée. Et tant que ça ba idée te ka Ibutu en tout cas, Ibutu je t'aime, Ibutu. Ibutu ça dans le coco. Ça la tin. Voilà na tin coco mais conseil. Alors bah non pour la semaine big. Ba balinga avant l'école na il faut au salele no sexaye. Bon ya pas mon papier yo. On fait sauter non talk. Na malili on zéana no. Bon ma casse na fin du mois, zéana fin du mois. Ah tu n'as pas stress na. Bon dans la fin du mois là de Somalie les aboy. Oh non, zéana la taba ka la kangi banini bon. Tant au sexy ce que peut. So sexy sur ma casse wana habiter la getira muto. Yo sexy te ka ningola ma malili. Oh glace on bien à sortir on a ti ma bébé on selu muto beti mungu na se. Christian Pence na Belgique ba ko yi. Oh, Christian hein? Ate pas aussi gabo eloyenge ka na classe. Habito et mimi. Mbundu so abdi conseil au funga so ya. Jambe no olingi poto we go tuna te ba ta kanenge na poto. Na moment ni. Ya bimi na lo muselulu. Après c'est que so gâteau so aba so gâteau boye peta bima bo di conseil na kenda. Ba ans ba za ba ans ba la dichette. Ba conseil ba mundute ba l'accès le côté. Hier quand on a gagné la Belgique, on a attendu, on a Tour Eiffel, Tour Eiffel, la Belgique, ils ont boule on soit comme on y en a. Tour Eiffel la France, donc qui s'est babi trouble moi ils attendent pas ça, ils ont ça. La photo pardon. Manini glace so ya boy. Oh, oui, moi donc qui s'en pète abimi na ndaba ba yebité. C'est mon bon na mabende, ils ont sauvé combien de belges, ma officiel. Mais non, vous na sabato gabo ya daba mta uti li kuyasko tezo munene wana uti li ko mulai na yona uazo kiao
tant que ambulance ko ba ah ba ben ambulance pas mutu wa akimi so ko tandao aba ba reflect en tout cas ça me so que poto siga o mona ko mo ko ndamela na pesi en c'est faute na pesi pe la guichet faute parce que muninga ye poto siga nani baba vie jani fai ba non ba po firenze bali ba ko laksa e teke no za boye so fallait ba ça ya mwana pesi no e poto siga boye tambola boye zala Mali les a volé donc ba là dans capo mo kuna donc peut-être so donc so ba simse touche éviter ayo qui ça peut na to mo na makap na poto ba so simse touche so ya zo e baté papa ata ba simse touche yele ça c'est kazaka ko donc les gâteaux na batinda ki onde mutu atinda ki so ba gâteau na ningi bana bon na biso mama solo te so ba gâteau on a un mois si on ni on peut te bige bat pas ko mais yoko bima na glace boko ndenge ni yo la te loko ya kuna poto ba sapato ngo to mali les ali ba ta sapato ngo ba ta boye ba finika loko boye ba kangaka nini boye ya yebite Damaso, bon, ça va bien, Bimika, voilà, les mousselous. Ok, voilà, merci, abonné à CPP TV officiel. C'était Papa Iboutou. Mais ça, malé, poto qui na malé. Yo pena so pour bien chance à Okenda na no zongi no rabe po. Ok, maman bi malibana fona tuna baso malili o glace ko ça ne. Yezo bibi na pression lokoso. Ah ok. Bon, c'est là longi boy. A what ça avec Chris Baké? Oui, il m'a mangé internet. Baba nini o te kisa ko na glace. Ake ça ni sur gâteau parce que c'est tout. Je dois te parce que tu sont sur gâteau sur moi bene sur ça indeni. Est-ce que vous on confirme ma cambo na niveau 0. Maman to lo ba oui. Mais poto ba yeko la il faut malembe. Moi mutu na ouais. Kasi ya na bité c'est parce que c'est mon président mais bato na yene basimse ka touche. Ah OK. Voilà, to comme na biso na suka émission na biso Papa Iboutou to lobi tout sauf rien ma tout le monde donne à voir l'été. OK. On est sigoi. Na pèse information. On rappelle ngaka parce que ezala qui déjà. Voilà. Comment on a qui donne à voir les cas qui a Papa Iboutou zala qui sélectionné na zala qui parmi ba artiste ya création donc ça veut dire artiste la création c'est l'examen homme non parce que si tu vois qui Marie-Jeanne Mtazwaki na côté mibali ndena ni soit ça qui vit de loin. Ah OK. Bah peut ça que notre papa Charline on vit de loin. Puis Papa Iboutou j'espère que Ndondi Nango est apporté là qu'on a on est revendre comme une liste combo on peut ba classer parce que vous êtes belé hein. Vous êtes belé. Toi belé penza toi belé on a tout soit quitté. Ngala zogité, mafioki la zogité, Aïda zogité. Oh mafioki la zogité. Azoi na catégorie monsieur. Mafioki la zogité trophée. Zogité. Ngala zogité, mafioki la zogité, Aïda zogité, pasteur patron zogité, papa Alain zogité. Mafioki l'exco oh ya simba kaneza ya moto. Fille de loin. Ah. Ya travaille pas fille de loin, c'est que toi ba bengi fille de loin ya ki azuli. D'accord. Pasteur patron zogité, nani Omar Yazuite et Bakata Zuite Gabriel Azuite maman Top Azuite maman Makambo Azuite Yabou Yazate Kevin Azuite puis Kevin d'ailleurs en année 2020 donc il y a un BCO donc il est très gâteau mon raga je m'assume pas Azuite il est très gâteau mon yes oui. Et tu les gars qui m'assument pas soit il y a nominé texte eh ba comptable mais ton cela était on a tapé fait m'assume pour suite faut donc ça ni ba soit qui bon soit qui na bango hein am si bazu ba 8 trophées ba 4 trophées ba 2 trophées si la soit qui 8 plus ba cameraman na non, monter donc il y a 11 trophées. 11 trophées na donc groupe na ekaka mobimba. 11 trophées puis 4 trophées donc belle vie peu belle vie 2 hein. Belle vie 3 boy. Ba 3 2 3. Obi Cora Ekufa na combien de trophées? T'as Ekufa sur 4 Cora Ekufi. Ce que bino nzondi on sait que peut Ekufa pour aussi la remporter presque 8 ce qui 11 prix mobimba. Mais frère banga moi tu fais pas 5 ça va na oyo ba ne ba zogi na fa ba sa ka liboki ko penser nyo ba ko so to sani ba sa ko liboki ba sa na koli ba zi ba kanyango na saki ba zi ba kombe ya likolo sila ba eka ba tikeli na ndako
Bino boye ka ba téléspectateur. Mais bato na tangeli yo bazuité. Est-ce que bako zoate na année 2020 ba pasteur patron. Est-ce que message n'est pas autre pasteur patron bato ba organisateur na ko pesa message ni. On ti basaka ba yeba kite ba yeba ki. Oui, ba yeba ki mais tout à niveau ba pasteur patron ça ba sali. Tala niveau siko o ba yida ba travail. Tala niveau oyo ba o mari ba sali musala ba ba 2020 ba biso ba la maladie mais bino bozo bima bozo que n'importe quoi le ba to n'importe quoi. C'était en 2020. Ils ont travaillé ça doit travailler. Tout on a ba suite papa m'a vioqué loka abundi na ba chaîne nyonso na ba chaîne nyonso faut bon na papa m'a vioqué ba liandi ba suite ba liandi na ba nada pe ba suite pede nada suite ce qu'on peut dire dans la suite pour nana zo ça peut sentir la richesse ça arrive ba pesa ka bon ce qu'on ça na la suite on peut ça c'est la richesse ba lobi cache na ndenga nyama ba ti déjà on a tangeli yo ba ko ratété ba to tangeli ba ko ratété na bisiko peut trophée on peut ba pesa ki bango ya pamba ka papier on ga ya pamba ça loko ça nini oh le bon on marisha na bina zone express nanga na lati makasi batala na makasi mais na yebika kele msusu na rozo ngata na mo fei marisha na mo kodo abeta na se wana fait nini vert wala ya vert tu cette couleur marisha quoi ba magi bien tu vois yebo heureusement que tu as joué à ta papier comment ça joué qui on a veste on a utala on banda ka ndenge ngoni nyanzo veste ala uta musika banda ka tie yepe tsa sa tie uta banda ka te uta poto ona poto bon veste na pe ya jana la take ko uta banda ka ona poto ya mtaba relation oye mo be ya ki 5 mais on a trié qui na kata oye ki wana ya bete la ibina ngo jour na nzonzi il est bien mais bon ba to ba sala musala bien nzonzi ka wa fallait pas mériter pourquoi pas mériter vraiment pasteur par toi jouer pasteur par toi beta makasi papa aller ba beta makasi ba o mari ba beta makasi tu comprends ba ida aida sirana ça abina beblo na ba kizengi wana et puis mais c'est l'écrivain peu lisous mais écoute ba tia kata na classement parce que organisation ba sala ki ce que ba sala ki on a monté mama la ndenge ezalelaka ke ba pesa pena bato ba sali musala ba trophée on va mériter mais misu ba suite net petite fille moi ça wana mon avis comment était moi son na biété mal bosso na mon avis azo ba clair bien révélation na sali même pas une année mais na kamo ndenge na trophée en tout cas merci na maman si là ndenge ya la singa musala bon trop ya te si la pas mon toi musala à l'accélérer ni kana ina nyaka maman bo pesa na trophée mbala moko c'est que c'est tena Davina et comme 12 ba priska kanoshipi na ba priska vraiment priska ba Davina ba écrire ba petona tout ya basi wana donc bango to na fi na ba illustar princesse bango nyoso banani banani ndeo nanga mwasi nani oh to perdre papa na ye nani Barcelone la coquette donc bango tout wana na fille wana ye ba pesa soki excellence soki de ligne de comprendre comment monter révélation de l'année bon oh bazaki na ba Kevin soit révélation de l'année qui est fille révélation de l'année mais banani Davina faut pas à la place wana oui na ba please on faut à la place wana ba petit lemba ona ni petit nzo mikebo petit pembe ba ko ndeti reboboé nani qui la donna pas ça qui classé mais si quoi bango tout bazuite est-ce que muda 6 mois yango ko be sala passe na musala o yozi vie na yo carrière na mo basali et comme la place mo mérite mo o zo mériter elle qui o ka pesa mo muto yo ta mususu abando ye ko na musala on ka lelo zomo ndeti yo sa musala boye allez au mérité faut pas passer moi trophée bah l'équipe ça m'a pas passer mutu mo tam so bandika 1 mois ou bien 2 mois nako bunda jour à tournage na mbali le caméraman tala mais quand même ngate pardon mais bien on va au ratio trophée te awo toza magam na ngate tona magam na yo pardon ngana boy na ngato beba na ngato yo beba ngato
kono pono beba nazananga musika te. C'est que ngana to ande mo. Ok, c'était l'ambiance qui règne sur ces tournages, sur ce plateau. Alors, comme il y a besoin de souka, papa, il y a des dédicaces. Dédicaces nangai, na opesa ngoka kaminge pa ya Elino Umenga. Ah, mama Elino Umenga, umela nzambe alola. Amona yo penza nzambe afongola miso penza tala yo, apambula yo na famille mobimba. Na papa ici Gazali. Blanchard Kilombo boss, de l'air boss. Magero kabelanga soute wande onanga mena comprendre que famille ngo kufi na ngoto ne popoto pe raso mu davana poto mingi na famille ay kufi comme que non kande wane nzamba pambola pa ozali maître dévol pas muke moninga ya Ali Makengu mbote pa ozali na pesi mbote susu pa ya Amani de moi-même il passe à Ornella na carte France. Amani de moi-même il passe à Ornella na carte France na pesi no mbote ba jimel na ngai kinga na bota ba jimel ndepe na bota bino Amani de moi il passe à Ornella mbote na yo mbote na na pesi mbote na patron leader Dali Monka patron leader na pesi mbote na direct ya Allemagne pa Michou Kenzo na simba motema po yefa na simba motema Michou Kenzo na pesi mbote pa ya fa de gol mata de Bundes motema nanu mata fa de gol mata de Bundes masa na ngai motema nanu mata na pesi famille na bino mobimba mbote mage mali les akuna poto babo kanka motema e le karango pesi bino mbote nani susu koto yo na pesi mbote pa ya master na ngai Ogoshi Gili Ogoshi tonton Kajira masa na ngai abwakisanga pa bazana poto ela ngoria to yaka poto un jour mo tour to zonga gisasa masa nga bwakisanga ngai Jike Combo fort plus que fort hein peso mbote pa ozali na pesi mbote pa ya Jimmy Mambika long fort mago bwakisanga po kena poto masa na ngai petit na ngai ya confiance na pesi mbote mago na poto bwakisanga ngai bo promise na ngote to zakaka et na pesi mbote pa ya président nga Zigura nga Zigura pesi mbote pa ozali en direct de Belgique na mama bino sona bana na pesi bino mbote kimeza ko na bino na pesi mbote pa ya qui encore na pesi mbote et pa ya nani susu Otigali nani pesi mbote et pa ya non Michou Kenzo c'est bon Francis Mawete motema ya Mimi Malanda grand frère nga propre kata Switzerland pesi bino mbote et puis pona ko sukisa et pas ya Elino Umenga lisusu Elino Umenga maman kitoko maman Charlène en tout cas maman Charlène la plus posée ah mais on a vu la plus posée mais voilà maman la ngai ngai mingi epi pali nganga mingi mais guerre ça ngala maman Charlène na bisi yo ya sakanate yo mtaba guerre donc guerre maman Charlène attaquer nga bona maman nini donc atanga ba pression mo yali nganga donc mbala mo jojo bon quoi ça maman ça ani na yeka na émission parce que oya lobby tout ça la capo ça bien bon bote bien c'est bien bote na yo moko merci ama ça na caméra carrément Trésor Ndinga ma ça na caméra Trésor Ndinga ah mais c'est une image Trésor Ndinga motema na Trésor comme mon seigneur là motema na ba bora yeye mo yo bati bo lo pa yo mbali pesa pa yo pesa na moi sinon le rappel toi na février mois ya ba mourir yo pesa na mbote pa ya maman na pesi moi si na ngai mbote pa azali en tout cas azala bien makasi OK obi combo yo tangi yo te mon na ngaudo na bali teta ya sezate bon na ninda bali gas na ngana Trésor to ka Trésor bali te ngabe na pesi mbote pa ozali na pesi mbote en direct ya Allemagne pas Michou Kenzo na pesi mbote pour on qui ça sous bien bon mama kimbangiste Armani il passe à Ornella bon bye bye et à la prochaine. Voilà, merci beaucoup. Tokom na biso na suka ya tranche oyo, tokom na suka. Vraiment merci beaucoup na bino nyoso bozala ki wana branché connecté ya kolanda biso ti na suka. En tout cas, merci beaucoup. Na babonné nyoso CPP TV officiel bino ba on bo s'abonner massivement na kata chaîne na bino. Alors, on se retrouve très prochainement avec notre numéro. Bisous, bye.